sujet oyo ezali sujet te ke ngana mutu inosbité eza sujet te ke ngana mutu ya Koffi Olomide te eza sujet te ke ngana mutu ya Ferregola te eza sujet te ke ngana mutu soki a fali pupa te eza sujet oyo ezali sensible na artiste tout ya Congo na biso. Très bien. Et pour wana en tout cas beau tirer mato ina bino bien parce que si j'ai tozo lobela eza ko sala lycée bo sangani ya artiste ya République démocratique du Congo parce que nous sommes des patriotes. Cela veut dire que notre musique est en danger. Vous allez contre qui? Contre Fouachi, to contre les musiciens. Voilà. Merci beaucoup. Une très bonne question. Ça qui a l'osso est commis à 60 quelques mille francs congolais. Musicien oyo ko bundisaka ye pa kendaka na supermarché wana ko kende ko somba kaka saki ya loso ya 60 quelques mille francs congolais. Président de la République ye biloko na mususu euta kande na poto ye ya kolia aliena ndaku na ye. Lelo Nigeria ba komi number 1 in Afrique na musique ba komi ko kende ko beta na tolo na États-Unis. Balongola français, balongola on a liste ya langue officielle ya mboka na bango. Mali ba changer nyoso oyo mundela tia na vie na bango. Mais Sidiki Diabaté yo wana zoko ko beta la France. Et puis il y a na sali ya munene ya ba mindele. Nde place wana tolinga ki tomona ba malien balobi communauté na biso muto ko beta musique te kaka na même salle fallait ko beta nde salle oyo Sidiki Diabaté ko beta. Tous les musiciens, tous Maria Mamba, tous les musiciens maliens la caméra, musique est tamoula bon, on a caméra, tous on partout, mais on doit quand même féliciter les musiciens. Tout le monde a année où tu connais ka, musicien comment on dirait égoïste. Ah ok, capoto, akeka yemo. Non comment qui non. Au moins le système est un système politique. Oh yo, est politique. Bah comment qui ba égoïste te, bambassade wana de baboyaki. Ok. Bakoma ki bago ça ezala que rien à voir parce que yeba bilo mususu keza ele kapé na ndinga papa wemba molimo nepe manakima yenda banda système. Oui, papa wemba. Après batu bayaki ofandisa masolo oza wenge musique maison mère bango pe ba fandisa masolo oyo. Oui, ramema bate bele na poto ha. Siko ezala ka ya ofelete fanda na yo mama ezala ka ofelete ata musicien ezala ozokende. Chose na 1000 pesa nde place pe bango baliaka bambongo wana lelo bazwa bandako batonga wana na bakopa wana nani abosani yango do so moni ke no mutu akei se ka solo la bien à part mutu musu pe pena pe avolobi via mususu via tali wa salela nga pena musala kitoko kedebe majorité même ba musicien tout to na monde wana benga musicien moko tuna ye to wana bango belé ayebisa yo anazaki na nga na mbongo te na raté mama wa taifa Jika TV. Bienvenue dans cette émission Tolo Belagnos avec Nadia GB. Mesdames et messieurs, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Beauté, bonjour à tous ceux qui me connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Edoxy TV News et sur Jika TV News. Vous ne serez jamais déçus. Vous savez qu'entre Nadia GB et Dada Wataïfa, Sangani, c'est que bombe et Zalaka. Veut dire que serrez vos ceintures, les abonnés de Jika TV News et les abonnés de Edoxy TV News. Lelo pendato pesa makambu. Lelo tozo lobela. Nous voulons parler de quoi? Bas combattants. Phénomène combattant, on cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Les combattants de l'Europe, vous combattez pourquoi, pour qui et pourquoi? On cherche à comprendre. Vous aimez votre pays, mais revenez au pays, venez combattre. Kuneza mboka mundele tango bozo bundisa bandeko na bino ezalaka pona nini. Ce qui est selon le phénomène ba combattant tozo kota phénomène visa. Visa est commis sombele suka bisongo. Lelo fallait ajoler ki batu visa. Faire ajoler batu visa to ki kuna pe inos bipe abi akotika la simate ajoeli batu ba visa.
luka to comprendre et comme concurrence et comme nini na ba musicien na biso JB Pianape azuela ki ba musicien na visa ba en États-Unis. Alors ensemble avec Dada wa Taifa to ko meka un peu to beta to simba dossier wana nyoso tout ya ba visa na ya ba combattant to luka to yeba nini ezo marché entre nos frères congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Dada wa Taifa Judith Kalanga. Bonjour. Ah, bonjour Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ. Bonjour Naba Étoile Yajika TV News. Bonjour Naba Griftu ya monde entier. Bonjour Naba guerrier, Naba guerrieuse ya Edoxy TV News. Bonjour Nayemoko boss de boss, boss de boss. FT et président ya Fred Fondation na pesi mbote bisikaza. Naba tutu balinganga ba griftu ya monde entier na pesi bino mbote. Yemoko Molodoy, chef d'état-major ya ba griftu monde entier. Inosbi le number one. Mwana mukena bangenge na ye. Mwana mukena lelisa mikolo. Rien à dire. Place wana na kiti Saravois. Bondi manga. Ah ben oui, hein? Nous sommes dans un pays démocratique quand même. Merci, je suis obligée de parler, ma chérie. Je vous aime, je vous adore. Merci, la Fabrice Mandena, ma caméra. Alors, je m'en vais aussi dire bonjour Nabatutu Balinganga, Tikanga Pena félicité Inonsmi. Quand même, c'est pas chose facile à son âge. Il peut aussi rester chez lui à la maison. Maman, bon, pas l'ambelier, ngombe na pomme de terre, pokune akamo ibele ali Saïd Saranga, Alice Gobin dit que je salue. Abikuna na goma kuna bagomba arana bangombe na ba pomme de terre. Il pouvait aussi rester à la maison, mais il s'est dit non, je suis quand même un homme, je dois me battre. Inosbi, bonjour à toi, bonjour à Fali Poupa Mobutu Aigle, Bambo Tenayo, bonjour à Edwige Gwabindi, Edwige, merci, Balobi, Erreur na YouTube, non, quelqu'un tout droit, combo épésé. Edwige Gwabindi, bah, gros bisous à toi, à ma grande famille Gwabindi Dalinga Bino Mingi Makasi Yvette Yaya. Bah, gros bisous. Dancy, merci beaucoup pour l'œuf. En tout cas, c'était très bon. Bah, gros bisous à toi, ma fille. Emmanuela Zora Mote pour celle de l'autre. Mais Kamata quand même beige place aux Ali. Et Fabrice Monde derrière la caméra. Topé si on mote. Jika toko tanabiso mbalamoko. Toko tanabiso ma chérie. Toko tanabiso. Topé si pelo sako na ba page tout. Oyo ba ya kapé ko so ba émission na biso. Ah, ça aussi, hein. Tokebi si pe bino ba to YouTube. Émission na biso. Na longoli mwe page. Parce que bino boza ba partenaire na biso. Mais yo muto YouTube. Biso tozo toka. Yo oye. Ozui émission na biso mobimba. Otie na chaîne na yo. Okamati kane longi na ngabo mami ke pa na yo. Ata yo moko. Toza la gentil ko. Ata yo moko. So na komeli YouTube o te to linga na raté. Ba effacer chaîne na o to linga na raté. To sandeni toza l'obligé to sala ngo. Ba benga kape ata baninga ke ne za bonenga zo émission. Yo ra biso to travailler lo na maele na biso. Eliko na ngo yo fani na na ndaku na wifi ofele. Allez ozui na émission gratuitement. Oni buzoba. Combien d'énergie tu as sa place? Ah! Maïe, tu as aouza ndeni. Maïe, tu as réfléchi pour ton finger, tu as la cave vrai. Ah, maman. Ba émission ne kenda ba sangona to finger ki. Ah! Voilà, on a un sujet na biso Jika, en tout cas phénomène combattant, tozo comprendre qu'est-ce qui se passe. Tout le monde qui oui ranson azaki na Londres, ba combattant, ba bundisi. Au fait à longa qui a bêté quand même doule. Lelo tozo mona ndeko na biso boketu na ebité azaka combattant, to azaka nani na cimetière, kotaka komba ba artiste, ba combattant mususu ba lingite musique beta mana poto. Kongo eza awa. Tozalaka awa bango ba libanda soko lingi mboka na ya solo il faut sala nini obunda kaka libanda to fozonga na mboka Jika. Merci beaucoup Nadia GB, sujet très sensible parce que sujet oyo ezali sujet te kenga na mutu inosbité eza sujet te kenga na mutu ya Koffi Olomide te eza sujet te kenga na mutu ya Ferregola te eza sujet te kenga na mutu soki a fali pour pater eza sujet o ezali sensible na artiste tout ya Congo na biso. Très bien. Et pour wana en tout cas beau tirer à mato ina bino bien parce que si j'ai tozo lobela eza ko sala lycée bo sangani ya artiste ya République démocratique du Congo parce que nous sommes des patriotes. Cela veut dire que notre musique est en danger. Voilà. Nazo zuwa ba combattant na ba combattante lelo ba koma ba chroniqueuse ba misusu ba koma ba tiktokeuse naza kobenga bango à la barre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Si vous pouvez prendre vos chaises, vos tabourets
et venez vous asseoir. Merci. Venez nous écouter. Parce qu'on va parler très fort. Kena nous tolobate. Merci beaucoup. Nalinga koloba boye. Na koloba makasi ndenge na loba na nute. Boya ko fwanda. Combat na bino ezali contre qui? Contre Fouachi, to contre ba musicien. Voilà. Merci beaucoup. Une très bonne question. Ça qui a l'osso est commis à 60 quelques mille francs congolais. Musicien oyo ko bundisaka ye pa kendaka na supermarché wana. Ko kende ko somba kaka ça qui a l'osso, il y a 60 quelques mille francs congolais. Président de la République ye biloko na imusu se uta kande na poto ye kolia. Aliena ndaku na ye. Lelo Nigeria ba komi number 1 in Afrique na musique. Ba komi ko kende ko beta na tolo na États-Unis. Très bien. Beaucoup arama bima wapi na Nigeria te. Et si quand enlèvement eko salema, violence eko salema, mboka mobimba kini ezate, ba violaka bato, ba levaka bana mikene école mobimba ba yebazui, ezana Nigeria te. Wapi Nigeria ba pekisa ya beta musique na communauté na ye. Franchement. Communauté nigériane ezana poto te. Ebele. Toza la gentil, toza la pe batou. Toza la gentil, pe toza la batou. Communauté nigérienne ezana poto te. Ebele makasi. Merci beaucoup. Ebele. Lelo Nigeria ba komi number 1. Na monde de musique, muta chango débat zate. Azate. Bébé bimi lelo à l'équipe tous les musiciens à Congo na succès. Ponani. Poto. Beaucoup aramaza wapi. Awa na Congo à part ba M23, tozana ba terroriste baza lokola o baza Nigeria te. Jamais. Combat na bino eza contre banani. Vous voulez quoi? Avant, bolobaki ba musicien ba banda ko yembela ba président. Batika la bango pe. Ba yemba kate. Tchala mwana koti mabele. Monima Elisabeth Emana Kimia. Na pasi na motema. Bo pekisa Elisabeth akota poto. Elisabeth bo mwana na yakolele yango na musique. Elisabeth amoni pasi na musique. Elisabeth fina ye mobimba yebi musala mususte par musique. Bo pekisi ye. Est-ce que na Congo mbongo ezate? Elisabeth akoti mabele locataire. Franchement. Elisabeth akoti mabele na nyongwandako. Ce qui maman Olivier Tembe Elisabeth akunda miloko la soso. À cause de vous. Vous êtes là, vous n'avez pas de maison. Ma famille va souffrir. Vous êtes là. Nada, calme-toi. Kamos. Tolongola ma famille toke na bango baza ba clochard. Pour aller plus loin. Baza ba clochard. Ba combattant zo mona ba ko telenga na bala na mususu peza zuwa. Jalousie. Basa ba clochard na poto. Bana place au lalate. Vraiment. Combat na bino bo salelango wapi ministre kenda na poto bo atakaye bona kisaimage. Député ba komata ba vol chaque jour ba ko telenga na ba supermarché ba ko tambola na bango bato esengeli bo beta bango wana. Ba milisi ba sali bino eloko ni. Na lobi boy awa to kolongola likambo ngana mutu akingandi ngana mutu akingandi ngana mutu akingandi. Boyebi bien que dada wa taifa tango lobaka o esengeli aloba. Combat na bino ezali contre nani? Combat mo bêtement. Combat na bino ezali contre nani? Ba mission boko bundisaka. Ba milicien oboko mona bango biloko pamba. Si bande ko na bino. Si bande ko na bino. Ba politicien awa ba député, ba silisi congé parlementaire, bango tout na poto. Wapi député na moni bobeti. Batindeli biso image que député o babeta ki wapi. Exacté. Soki ezana bato sengeli bobeta, soki ezana bato sengeli bokangela bango banzela, soki ezana bato sengeli bo Emilie bango, ezaba politicien parce que Congo souffre. Oui, quelque part, il y en a les autres qui sont en train de défendre. Bayaka, ba baby saka éducation banana biso. Nadia tika na sika. Éducation banani. Éducation banani.
Bana déjà moi na 12 ans na niveau poto beba tongo au-delà ya ba pensée. Soki yo moko para wana éducation opesa mwana na yo te. Éducation ni musicien. Oya ye kaka kosala une semaine a opesa yo. Éducation ni. Bayemba ga musique ya malamu te. Yo ka muto bundisa ba musicien wana ochaka ba musique na bango te. Na mutuka na yo ezali ba CD na bango ezali na mutuka na yo na ba fête na yo obetaka banzembo na bango. Qu'est-ce que vous voulez? Mboke se kufi. Bolingi bo chuwa ngo lisusu please. Bolingi bo mango lisusu please. C'est quel genre de combat qui ne se termine pas? Vraiment. C'est quel genre de combat qui n'a pas de quoi d'objectif? Votre objectif c'est quoi? Votre but c'est quoi? Vous voulez quoi en fait? Quelqu'un a dit bande konabiso bazo kufa na este bango ba beta musique. Mais Inch'Allah, que le nom de Dieu soit loué. Oya lobby ke bande konabiso bazo kufa na este. Na lingi ba kombata tuwana ba sangana ba lobato tchetintsan. Ce qui n'attend yango bien. Listo tchetintsan to tchesani na se. Oza kombata ya États-Unis. Kuna kutu ezalaka te po mundela boya na ye. Oza kombata ya Londres, oza kombata ya Suisse, oza kombata ya wapi to tchetintsan na Paris. Po Paris nzungwa ma famille. Boya ko chambongo biso nyoso ba kombata to kita na est. Toke na est, toke ko bunda. Kobunda c'est trop dire. Basani. Toke yi ko pesa biloko pa ya bakimbizi. Oh bazo kufa na nzala na bakan ya ba réfugié. Oh baza na place ya kolala te ndenge bambule bandi boy ba misusu bako kufa pona a place alala ki mai etondi wana akufelika wana. Oh lolo. Azana couverture te. Na lingina mona parmi ba combattant wana bakita na bakaya bakimbizi ya Goma, ya Beni, ya Wacha, ya Mangina. Bakende na Kanyabayonga. Bunagana. Ezana besoin na bino. Bato bazo pema lokola biso, bato bazo lia lokola biso, bana besoin ba vivre lokola biso. Bino boko vivre na mbongo social, bango ba yebi social eso existaka te. Bango ba vivre kana bilanga, bisiko na bilanga na ba bengani bango. Yo kombata oko bunda bitumba ya makasi. Bima nano kuna yaka kokende na Bonagana. Loba ngayo na bimi lombe, ngayo na bimi. Na javato sala émission na émission na Noël to sala nini. Ok, nous tika biloko le 25 décembre to tika la borfelina bango pe balia na ba na biso longo. Na mbongo moto. Te. Merci beaucoup. Na continuer. Na zalaki na besoin na sala mbela teto na lobelo côté. Mais kasi yo ozali na mboko esika miliki miele nyoso eko kokwa ya lokwa eloko pamba. Matanga ka primaire nyoso ya ofele yaka kasi kende na Bunagana pesa ata mwana moko elamba ya kolata na Noël. Lobete nga na zali combattant to combattante ba combattante mususu bangona bakomi ba tiktokeze makambo eleki na cuisine bakalinga ki maki malamu te alobe like zikaki combattante mutu asalaki mukiza na chambre na lobi ebimesaki solo makasa bimi nango ozalaki combattante okomi tiktokeze. Voici votre but, vous cherchez de l'argent, on vous connaît. Ah oui, on vous connaît. On vous connaît. Vous cherchez de l'argent. Vous cherchez de l'argent, on vous connaît. Vous cherchez de l'argent, on vous connaît. Ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça, je ne sais pas, la sorcellerie. On appelle ça quoi? Avant, on vous regardait, on vous dit, bon, c'est normal. On ne sait pas quoi dire. Mais en réalité, bah musicien. En réalité, c'est dit n'importe quoi. Bah musicien. Bah zabande koloko labino. Mais oui. Ba musicien ba konyo comme lokola bino olingina kota na vie penza ya ba musicien et il croit que en Afrique entière bitumbera na Congo na Mali ba ba uto bomanawa. Laisse-moi te dire d'abord au moni musicien oyebi signification ya matolo des musiciens. Merci. Mais ils vivent comme ça. Ce n'est pas de l'insulte. Non, non. Na bango, to musala na biso to sala en collaboration na bango. Non, non. Toyebi. Signification ya matolo égale musicien. Soko koyokele zuwa, koyokele zuwa te. Yebe comment beta matolo? Pour musicien égale matolo. Ne t'inquiète pas, peut-être aux akapembe na musicien moko kabela kombongo te azaka nango te. Peut-être yaka ko luka pour vivre. Soko moni na carrière ya boss moko boy na kuzu nde mutakabela ki. C'est ça.
Parce que awa tozane loko moko te protéger ka ba musicien sokoda rekenda wapi balia bambongo babunda bango moko bakenda na ba parquet babunda ba potana protection ya ba musicien zalate lelo soki musicien akufi esengeli bantiaka Kongo batelema batambola gauche et droite ekenda wapi ezana tinate parce que ba musicien bazo travailler dans les vidéos a comme lelo soka kinga kende ko beta moi concert quelque part ba pesi moi cagnotte atali apesa ba musicien ye pas moi ndamboalia azako souffrir kaka ndenge yo poza ko souffrir système ya mboka oyo ezako toucher yepé maintenant qu'est-ce que vous reprochez na ba musicien et puis batwana va ba kende poto ba yebi système ya Kinshasa ndenge zalaka ba yebi yango très bien na poser kaka question bozali ko rapprocher bango nini que ba musicien ba sali nini ba musicien ba comme ba politicien lelo na tête ya gouvernement je ne suis pas politicien laisse-moi vous dire la vérité sur 100% je peux dire 40% ce sont des diaspora ba sali nini 40% ce sont des anciens combattants ba sali nini ouais. Je mens ce qui n'a qu'aussi beau chez la ba commentaire 40% bazali ba combattant babunda esika moko batambola lolenge bino boko tambola lelo baza en tête ya République démocratique du Congo baza ko sala nini cela veut dire que vous aussi vous cherchez oyo baninga balukaki. Voilà Jika et bon on est na kaya Bokechu na éviter yé peut benga combattant ou bien comme distraction parce que Bokechu a transmettre nini étant que papa ya mukolo azarawana na plateau na que des insultes na plateau na ake au-delà comme tina cimetière kotanga combo ya artiste Fally Ipupa que il faut akufa et puis ceux qui akufa tu yo Bokechu au gagner nini et puis Bokechu analphabète que tu es ceux qui va pêcher poste moko na mboka o ça na on est nini. Merci beaucoup. D'abord, on a un niveau ya Bokechu Yambo avec beaucoup de respect, na respecta Kaemingi. Mais faut que le na combo nango quand même. Nadia j'arrive. Na respecta ka Bokechu mingi. Mais ezate ke ko respecter Bokechu ndeko boya ko ebisa ke vieux Bokechu. So on a besoin ba petit na yo, moni ba petit na yo so ba oya obeta musique. So on a besoin que ba petit no ba lukaka yo ba solo la to ebi ba station zo vivre nango tisi koyo wana titre à réfugié. Au moins que mtu so na titre à réfugié za la moi compliqué. Alors so ko za na besoin que no so ba petit na yo ba koti mabele ba benga ka yo que no ba na mai lever les rideaux. Viens nga non. Ara musicien. Azaka musicien mais yo ka li place makanisi nangezo sila. Makanisi nangezo ken. Viens na biso yaka Zwana nous moi 4 000 €. Solo la na baninga tika bisonzila. Et ça la vient. To ebi ndenge système wana salema. Mais ya Bokechu. Mingi nyoso pe osalaka waneza nango pe publicité osalaka. To esto eba na to timbela yo pe. Mingi ezaka. Omoni soki muto eba kiteke inonsa obeta na Belgique. Aye bien pour na Bokechu. So Bokechu a telemi kaka loko batebele batalaka ye. Yo inosurbiri. Okobeta te mutu nyoso ebi ke no inosubiri le 1er décembre za wapi na Belgique. Quelque part ça la biso pe publicité. Ah oui. Ah oui, tu as raison. Hein? Tu as compris. C'est là où je dis que dans un certain moment, dans l'ingaka. Non, et ça manque de l'intelligence. Parce que tu as dit, attends, Jika a dit quelque chose de très profond. Et ça manque d'intelligence de Ezo Salabino. Moi, par exemple, je ne savais pas que... C'est pour cela que dans l'ingaka. Il fallait qu'il bêta na descendre. Merci. Mais en écoutant Bokechu en train de dire, inosibirira, okobeta na décembre était na Belgique. Et tikenga o, innocence beta na Belgique. Donc, la mo bangé na publicité, o biso mo ba griffe to koke ngoda. Publicité sans bongo. Yo Bokechu là. Non mais ça ne va pas. La mo bangé na publicité, maman, mututu ayebi que le 1er décembre Belgique e koya na la Madeleine. Nana lobi yango. La Madeleine tozo obukango. Nana wa otiko obukango. Ozawana Fally les verser kokobeta te mais maman publicité. Quels sont
le savoir. Mais je vous rappelle les combattants. L'autre fois, baninga na mso ba reflet bango bino ba maman ba teka mapangu po bo kende. Ah bo tinde lo côté bo sala attention. Erango ya rappel. Pour te clôturer sujet ya ba combattant, ce qui selon vous, vous croyez que ce que vous êtes en train de faire avec vos frères, innocent, c'est bien, continuez avec ça. Mais si votre conscience vous dit que non, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien, arrêtez. Parce qu'il est temps, bozo ma critique en boka. Voilà. Les lobos comme nyonso koyoka musique ya étranger. Tous les pays le Côte d'Ivoire. Musique qui ne beta na Côte d'Ivoire rien. Franchement. Tous les pays le la Mali. Jusqu'aujourd'hui Mali est un chat de bataille. Mais le 17 novembre c'est dit qu'il diabaté Azana Aria Rena. Avant Fali. Avec tous les musiciens maliens, toute communauté malienne, tout. Mais Makila est terrible na Mali. Makila te, na lobi que Mali est un chat de bataille. Mali est un chat de bataille. Et Dédé, Mali, na moulongo na bango. Mali, balongola français. Balongola on a liste ya langue officielle ya mboka na bango. Mali ba chanja nyonso oyo mundela tia na vi na bango. Mais sidi ki diabate yo na zoko ko beta na France. Et puis il y a na sali ya munene ya ba mindele. Nde place wana tolinga ki tomona ba malien balobi communauté na biso muto ko beta musique te kaka na même sali fali ya ko beta nde sali oyo sidi ki diabate ko beta. Tous les musiciens, tous Maria Mamba, tous les musiciens maliens bakozala wana. Communauté ce côté na niveau ya TikTok na réseaux sociaux ndenge basa mobiliser pour na concert wana et ça le kolelo komoko boye incroyable. Vraiment. Je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe avec vous? Voilà, pour te changer d'habitude au sujet, qu'est-ce qui se passe avec nous les Congolais? Franchement, pour la prière, tous les premiers. Mais pour notre thème, ma BP, toi, penza les premiers. Qu'est-ce qui se passe? Question, on a tout ce commentaire. Ce qui ne va pas avec nous les Congolais. Niveau ya motema mabe auto kominango et l'équipe degré. Ba combattant, vous êtes en train de combattre non-sens. Oh ba anglais ba lobaka. Donc il y a un sens. Voilà. Tokoti na biso na sujet mususu mbote na bino pena bolanda biso po to ke bien. Makas. To ke vraiment bien. Boyebi pe ke to ke na bien. Alors, phénomène visa. Phénomène visa et Kezongi. Fallait pour pas agir 74 visa. Jibin Piana a joué les musiciens va porter parole de visa qui est na États-Unis. Ferregola a joué visa. Inonspect oyo ki ba nungu que visé zo pesa. Na ebité so na JK TV pe ba visé obima. Na lobela yanga. Awa siko na longoli kilise bosanga. Na longoli penza kilise bosanga. Na lobela yanga mnelo na katikati yanga. Abisi mande zonga pina ya munene yanga. Afo Congo nambe 1. Ba visé bimi. Sérieux? Siko ya concurrence te. Mais tu es sûr que ba visa peut déjà normal. Na nini na flash émission na biso bomona ba visa batie bino ba journaliste na bino batie ba musicien ba porte-parole et puis voilà ou bien Nadia GB omoni Afro Congo eza entreprise mobimba asalaka eloko d'abord na koloba eza premier concert ya Afro Congo libanda na ba équipier na ye ozolanda photo Tigre abeta kalibanda abetaka na ye mokopo aza le number 1 ayebani mutu akoki ko comparer Tigre na mutu azate ça tout le monde le sait. Merci beaucoup. Mais awa ba visa ebimi pour ne pas kocha makelele pour vous montrer, pour ne pas dire que non biso tozui ba visa pour na batte et coïncider que non et ça moment oyo mutu na mutazo ke ndobeta musique na kwena mutu na mutazo me ma équipe na na kwena fin de l'année musique beta makani inchallah que Dieu soit loué mutu na mutazo ke ndeko beta mi donc la Madeleine ezala qui annoncé déjà ce qui 4 mois déjà bazana nous bazala qui nanu na mabongisi ya Madeleine
ça les gens ne silité déjà bazaki ba annoncer déjà concert le 1er décembre. Cela veut dire que non, ba visa ndenge bimi boy, biso toko fondate na Afro Congo, to banda ko beta lolendu, to banda ko beta teolo, to banda ko loba que non na Afro Congo, ba visa bimi, to banda ko non. Oui, c'est la joie. Dit visa peut-être. Ma chérie, peut-être. Attends, ma chérie. Tout le monde sait, hein? Ce n'est pas facile. Hein? J'ai dit oh, dans le monde de la musique, tu es banit. Dans le monde de la musique, tu es banni. Attends, tu as 2 visas. Attends, tu as 3 visas. Attends, tu as 4 visas. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On sait tout le monde, non? On sait bien. Biso munyo soto na monde showbiz to yebi. Attends, tu as visa moko pour na mwasi na okaka. Ça va. Ce n'est pas facile. Donc, ce qu'on suit qu'à 10. Ah, ça va. Donc, rien à dire. Félicitations à Afro Congo number 1, rien à dire. Pour les autres, les GP dit comme ça, pour la Rolobanatique à la égoïste, c'était Longo Niapé, félicitations. Problème est que non. Musique, Tozongela. Système à cal. Quand ça, les locaux, poso bêta, bras de fer na mototé. Ça, les locaux pour Ubunda. Pour na yomoko au misala grand parce que biso moko toyebi que na Congo to na système il y a ba français chacun pour soi Dieu pour tous. Mais on doit quand même féliciter nos musiciens. Musique est tambola na caméra, musique est tambola bon na caméra to na partout. Mais on doit quand même féliciter les musiciens. To mona ka ba année o uti koleka ba musicien ba comment on dirait égoïste. Ah OK ka poto akeka yemoko. Non comment qui non. Au moins le système c'est un système politique. Oh yo, ils sont politiques. Bah comment qui ba égoïste était, bambassade wana de baboyaki. Ok. Bah comment qui ba égoïste, ça ils a que rien à voir. Parce que y a pas blo mususu keza et les rappels n'andeng anguluti. Voilà. Chika na ningi na épinglé le par rapport à ba visa kaka. Tout le monde a ba musicien na biso profane de to benga bango ba zola ba to ba visa. Au moni penda fali azol ba visa, jibel piana azol ba visa ferré. Mais tout le monde na kaka ka matu na yeko de moyena tangezati. Tout le monde alors bon voyager avec papa maman les enfants. Tout le monde Mike Kalamba il a voyagé papa maman les enfants. Oh, Moïse Bi papa maman les enfants. Ce que visa, bah ça comme monsieur profane, bah monsieur chrétien, bah ça un orchestre, tu au baron me m'appelle Mike moins. Tout le monde l'a fait Mike. Pasteur Mike moins. Bah tu peux cet exemple des pas amis. Na longoli Mike moins. Mike akenda ba image kutueza na ba musicien. Na ba José Dita, ba Lombongo. Na yango na lobi Mike moins. Ceux qui na kosi ba commentaire ba oloba. Mike moins Mike akenda na ba musicien na poto. Et les autres? Vous savez, mingi di Cambodge que za ambassade pe na mutema mabepe. Vous comprenez? Et za ambassade pe na mutema mabe. Na opeso secret moko, moni bambate belé oyo. To bosana te, moni likamboyo e banda na wenge. E banda kutu na wenge te ai. Vive la musique. Papa Wemba. Papa Wemba molimo nepe manakima yenda banda système. Oui, Papa Wemba. Après batu ba yaki ofandisa masolo oza wenge musique maison mère. Bango pe ba fandisa masolo oyo. Oui, ramema bate belé la poto a. Siko ezala ka ya ofelete. Fanda na yo mama. Ezala ka ofelete ata musicien. Ezala ozo kende. So oza na 1000 pesa. Nde place pe bango baliaka. Bambongo wana lelo bazwa bandako batonga wana. Na bakopa wana nani abosani yango donc so moni ke non muto akei c'est que solo la bien à part mutu musu pepe na pe valobi via musu via tali wa salela nga pena musala kitoko kedebe majorité même ba musicien tout to na monde wana benga musicien moko tuna ye to na bango belé ayebisa yo anazaki na nga na mbongo te na raté c'est normal. Et voilà dans Taïfa to comme vraiment la sous émission bilement boyebi que TVA Likamangonga un mot par rapport à cette émission et quelques dédicaces. Moi conseil qui est avant dédicace moi conseil qui est la bande de biso combattant au pesi bambote to. Merci beaucoup sujet ezaka moko actualité zamoko lokola na dia pesingai opportunité ya kopesa mot de la fin nazo benga ba griffe tout ya monde entier ko rappeler bango que le 1er décembre tozali na Belgique na la Madeleine wanande Putulu et Komata mabele et Kotikala donc cela veut dire que non tous les griffes na ba mourir à bonne musique to kutana la Madeleine ozana 45 €, ozana 65 €, ozana 100 €, 1000 € mata to kutana kuna bange ya concert ezawana ba combattant
na ba combattante na ba tiktokeuse na mone belé ba combattante balobaka na bango lisu makambo te bakoma na bango ba tiktokeuse bakoma na bango makambo soki mutu ake kolia bikedi na lia ki bien te abandi kolobela ngo merci beaucoup kala te vie boke tu peux okota na TikTok n'espère mais ngana zo te ngana osenga akota TikTok te po soko akoti po publicité na osalela biso omoni publicité poto po boya ke tu na niveau poto yebani omoni nenga zo sunga biso na niveau publicité wana eza kitoko donc vie boke tu afanda na mais yo combattant kolanda vie boke tu te vie boke tu ba mindele wana nyonso wana basi ba yeba ye ba yebi ke soki bazongisi boke tu na Afrique ba tie na danger ba kozongisa ete mais yo muto zo na sima vie boke tu ozonga na yo tala makambo elekana la fois passée wana bazonga kamebe bokechu bakangie kama mascara ya muke 2 jours 3 jours bazongisi via bokechu bayebiye en plus encore ta France te pas pekisa ya ta terre française c'est ça ozonga na bilo wango siko moni via bokechu ayebana na ye eloko moko te ekoleka to sepelaka ne azala wana po asalelaka biso publicité kala pete awa azobandane makambo déjà awa koto azosala concert ya nini siko koto azosala pe concert donc yo salelaka pa publicité bokechu wa yambo umela na yo merci beaucoup na bamoure commentez votre siko sécurité la lobi bokechu na émission na lingana ngaye po asalela biso publicité merci beaucoup na ba vrai nanga merci beaucoup na FT les boss de boss mboto no bisiko zali merci na Patrick M PM le PDG direct ya Autriche na ebike libango eko tout ayo PDG PM na Autriche je te salue de la part de Jika Dada wa Taifa bisous Et voilà, nous voici vraiment à la fin de cette émission. En tout cas, naïbi émission Oyo et l'équipe qui toko makasi parce que Dada wa Taifa ce qui a fandi na plateau avec Nadia GB et Zalaka di bombe du wou. Ba oboyi barabo ya oyi ba lisusu poto sa et lisusu. Ba oboyi baraba to page bo zo émission bino bo autorisé. Mais bata YouTube, on vous tient à l'œil hein. On vous tient à l'œil, en tout cas, très cher peuple congolais, s'il vous plaît, humanisme ezala. Ceux qui ont changé, mboka bando vivre à l'extérieur du pays, a changé culture. Mais yo bando uta bandundu, tilelo culture a bandundu. Wana ngona mutu. Bando uta na mboka na ngana gemena yo muto kenda tilelo o change ka comportement te. Ya go combattre a bilanga Équateur kuna matite tondi makasi. Ezo luka bato kata zamba. Nano somba ta loko yo ute Équateur. Nano somba ta machine wana babenga ngoni Fabrice Mande. Machine ba kate la kazamba. Yo nano tinda ta na mboka na binote. Mais yo loko yo moni yo combattant au bundisa ya continuer. Biso to zelo de repas anji. To zelo to yambao. Mais place on lala nde eza te. Merci Nabatutu bokozwa opportunité ya kolanda émission oyo Nadia GB Alingrabino Jika TV P Alingrabino makasi beau s'abonner massivement beau partager émission et j'ai fait des gros calés à Samantha et donc si maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui cette émission. Mon Nadia GB la femme selon Jésus-Christ. Je vous dis bye bye.